breaking news, on a français babengi, nouvelle en bref, ezali bongo, tango oyo, le messager pour le 30 Amiral Tambo, aïla rabino basango yamboka. Au sommaire, Kim Kester Emenea, grand prophète, paix à son âme, a un prophète à Libéla, pour Makambo Toro Balelo, à mon avis, depuis Kala, Ayemba Congo Mogo pays, et Ayemba Bampi Kanabeto, mais comme Bamfumu, Bobo Kuma Buteke Abeto, film d'Anankou, Doba, Baoum on l'a vu sur la Koma Bakonzi, Baoum Konyoko l'a vu sur. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Congo. Alors, breaking news à l'eau, et Ali Ndenyowana, paix à son âme, paix à Rotika, toujours grand prêtre, toujours pouvant en l'élo. Sans pémo, Anali Moko, il y a un collabo Oyo. Alors, la liste est au Kanambe, Azo l'examen d'élection. Batebele Bazo Tuna, Kimbuta, est-ce que Sida ou Kerubomae, ou Azanango, ou bien Poizo ya Kabila. Pour éviter, Nini Osama, Liboso. Motel Fikin, biso toyaba na tobotami na lemba, tokoli bakote wana, changu toya, koya, tosomba na kimokolo, mais tozama bana ya lemba, tokoli wana. Alors, Motel Fikin, otoyebaki, plus de 48 d'âge, bateki yango na ba chinois, babengani tous les congolais, ba maman, bana bazaki kuna, Kim Kester Emené a commis la raison, grand prophète, bampi kanabiso, baumbu ya biso ba rwandais, tala ndenge bazonyokola ba congolais. Donc bateki yango ba chinois, babengani ba papa, ba mama, nyonso bazala kuna na bana, bazali bongo mitelengano, likolo ya mabele na bango moko, bazonyokola bango na ba rwandais. Alors boye bake, mboka wana eza ba rwandais, teza mboka ba congolais. Alors, tu vois, 5 chantiers, ils allaient sur le Gamoko, il y a injure au Congolais, parce que quand même, il faut que tu aies ou bien Samuel Do, bon, dans la quand même, là, qui monte à Bazo, faut que ça, ils sont dans la photo, les combattants, dans la résistance, la fatigue, il y a le système, dans Bango, des armes. Alors, ISS, tu connais Bango, ils allaient Institut national de sécurité sociale. Oh, normalement, et c'est qu'il kozwa, bah, Congolais en charge. Ce Congolais a confié, bah, si c'est le cas, au Kundaye, ma bélo, que les nègres, tout le monde a la poto. Mais biso, nous avons la sécurité sociale, sécurité sociale, on a celui Moussani, Salaka. Alors, ils ont dit un état démissionnaire, incapable, irresponsable, tous des collaborateurs, des génocidaires. Soldats congolais, va foutre avec $30, soldats étrangers à ONI, to mercenaires au Kabila, même à Congo, va foutre $200 par jour. Donc, par jour, policiers, soldats étrangers. 200, policiers congolais, soldats congolais, $30 par mois pour va foutre à la bangote. Va fonctionnaire, va enseignant, va foutre à la bangote, ou va foutre à la bangote $20 par mois, mais ça qui a foutu à $60. Alors, Kimbuta, na Kanambe, bazo sakana biso la neni. Celui Congolais a confié, na roba sa no ba calcul auto travail na ba Kinshasa pour etomboka bino, to tomboka ta Kinshasa, to tomboka, to bengana Kabila te ba bengana Tchaïsescu, to ba kutu ma Burkina Faso te pour Burkina Faso, bet Kabaore a bini ake na kimia. Kabila ko ke na kimia te. Ta ba Kabila na kimuta bazo sa. Kabila pesi kimuta mabele ebele côté kuna ya Kinkole bazo benango ciel entre ciel et la terre. Mabele kuna ya moins cher ezana ya apela okunda mutezana $2,300 de la mboka oyo bafuta enseignante bafuta na soldate mais celui mutula ba kufi mutula na kufi po okunda ye bazokekela bino mabele na 3,500 ya moins cher mabele ya 2,000 ali il y a plus, il y a 3,000 ali, il y a 4,000 ali, il y a 12,000 ali. Alors, Libourou, et Zobandara, il y a 2,300, il y a moins cher. Il y a 12,000 ali, il y a 5,000 ali. Alors, location, il y a salle, pour exposer corps dans la salle africaine, et dans $950, sans quitter la carte. C'est-à-dire, la pression sera la pamba, qui t'est hâté, binomement de louer Bakiti, Bakiti, voilà, 800 qui t'est déjà $200. Alors, chapelle, pour la exposer corps, ils en ont 250, courant, $50, corbillard, $450. Alors, musique, sur la Mombala Mouyanzi, Moukwese, on a d'autres factures pour on a d'autres bateaux dans la Yembi,
nayebi eza na 300 $. Alors fanfare, donc à part musique ya bato mboka, fanfare neti abebi mwe eza na 80 $. Soki osali na calcul awa, soki moto akufi na Congo, il faut dépenser au moins plus de 12 000 ou 7 000 $ pour bokunda. C'est-à-dire, moto oyo aza kokufa coûte très cher que moto aza vivant. Alors moi wana moto azozongana donc kimbuta na Kabila bayokani mpo balia biso bana poto mbongo parce que biso tozokunda daye nayebi te na gouvernement Kabila pourquoi batia ministre de la santé, pourquoi batia ministre de la social, pourquoi batia ministre de la finance, parce que yo combattant yo wana poto oza ministre de la santé, oza ministre de la finance, oza ministre ya nyonso ya sécurité sociale. So moto akufi na ndako na bino moto okunda même bavoisin peut-être na bakousin so moto azobala yo soki mpe moto aza na problème ya classe yo. Alors biso bana poto sikoyo tosala ndeni il faut topesa bango embargo mituka totinda sute mbongo totinda sute et puis ntango bibembe banopola ya morgue ndenge l'état akozwa responsabilité na ye. Mais aussi longtemps biso boyi tozosala révolution tozonga kolamusa bato mais tozokunda bibembe oyo système akanambe ezokoma biso tozotinda mbongo tozokunda bango c'est-à-dire tozokotela bango mbongo oyo ezokenda wana douane bakarte nyonso biso totindaka soki badedouane mbongo ekenda wana. Alors biso bana poto eloko nini tokoki kosala parce que toyeba komona sikoyo ke kimbuta na Kabila basala yango système ya oyo babengaka assujettir un Congolais ya kochosifiye ye parce que Congolais akufi oyo bazosala bafuta ya bango te mais soki ekomi bakunda ye yo mwana poto fo bimisa mbongo ebele. Alors mpo na to ete biloko oyo combien de bafoyer ekabwani, combien de basi bayaki mabala bakomosalaki ndumba likolo bali bakunda bandeko na bango bien likolo bali bazala bien. Alors il faut topesa bango embargo luka monta moko ya mbongo otindela famille na yo ata 2 000 ata 3 000 $. Yo sala base demirtaka na bango nango otindela su te soki ebembe ekufi otinda lisusu eloko te soki bibembe na biso nyonso to ya bandeko na biso système ya Kabila azoboma epoli na morgue bakobimisa ngo bakokunda ngo fele. Parce que moi je comprends pas que nazalaka na poto nazosala nazofuka sécurité sociale awa moto azokufa na Kinshasa mboka oyo biso toza na or toza na diamant toza na coltan barwandais na chinois baza kobotola bamboka na biso eke moto nyonso akufi l'état oyo ezali balobi aa na l'état congolais bazokoka meme pas kokunda ebembe ya congolais. Alors biso bato ya poto bato tozopesa motu makasi yango na breaking news ya lelo elaki kotalisa bino ndenge nini Kabila na nani kimbuta basali système banyokola